Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso bazolanda biso na émission na biso Congo Dietu na site kitoko oyo babengi Les Amis TV ya ye moko boss Papi Mokoto présentateur na bino yeyo afandi liboso na bino yetando ike pona kokundola kaka bokundolo ya émission oyo ya Congo Dietu. Merci na yo mon boss Papi Mokoto na yo moko les grands caméramens héritiers. Merci. Lelo peut tu bien invité na biso lisusu lelo tozui na casquette mususu tozui lokola molobeli kaka ya mboka na biso lelo tozui ete tant que enseignant tozana professeur na biso Hubert tozane awa. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé madame. Ça va? Merci. Lelo toyambi yo pona ko solola na yo maezoleka na kati na mboka na biso. Tofandi na kati ya mboka phénomène koboma batu ekomi kokoma ebele na kati ya kini. Mikolo elekaki toyoki avion mokonzi ya mboka ebungi likolo. Mikolo eleki tozoka bakomi kokotela batu na bandaku koboma. Lelo ekomi munganga akufi, lobi ekomi moto akufi. Ezali phénomène nini? Merci beaucoup, Nengo Pessinga Maloba. Ok, na introduction na une bandeli ya makalisi na yo. Lobi kulamuka tokoka lelo koto babomi koto avant ya mokonzi ya mboka ebungi. Phénomène na tobengi yango insécurité na lopoto. Mais pour na ka ya avec ya mokonzi wana ezali eka mosusu toko lié yango te na oyo tozo vivre présentement awa na kati ya ville de Kinshasa. Alors koloba insécurité nani a constataka ke insécurité ezali population da constataka ke insécurité ezali comment soka moni makambo oyo ezali kosala ya mabe contrairement ndenge asengeli kofana na kimia nde yango babenga insécurité. Mais insécurité yango ezali causé na nini? Parce que insécurité en soi ezalaka insécurité te. Mais insécurité ezali na cause eloko nini ezali kobenda insécurité nde yango peut-être na mituna ekoya soko tuni ngai nde tokolobela eloko nini ezali kobenga insécurité. Kasi yango wana pe tokolobela eloko nini ezali kobenga insécurité na kati ya mboka cause ezali. Bon, pour le moment koloba insécurité na kati ya mboka mingi na mboka tofandi ville de Kinshasa. Mais koloba na etando mobimba ya Congo ezali na ba place oyo guerre mizalelaki si lelo ezo continuer kaka tel que ezo continuer kuna pe tokoba ke kuna insécurité ezali permanent. Mais na kati ya Kinshasa permanent kokotela bato na ndaku kobuka ndaku koboma bato boye. OK. Kuna insécurité mizaleli déjà. Mais pour la ville de Kinshasa ezali comme ba ville nyonso ya monde koboma bato ezala nango kaka. Mais pour na ka ya biso ya ville de Kinshasa tokopesa pe responsabilité mingi nano na la police. La police na biso ezali na o ba bengi répartition ya ba point chaud. Ba point chaud là ezali na chaque commune tozali komona ezali na moi unité moko ya moke pour na intervention ya ba quartier. Mais zo totali bien ba point chaud wana ezali penda kokoka penza te. Tozo komona bato bazali affecté o batie place wana pour na ba intervenir basala ka intervention bazali OK bazali moke. Et souvent soki kamgo ya mabe ko ina quartier okai ko senga lisungi bona bazali souvent peut-être pe bazala ba réponse ya mabe soit bazo mona nombre bazali ba kokoka par rapport ya bateau soit ba koteli bato ou bien place bazo mona ki non intervention on va ko simba te ndi on va décliner offre wana batiki. Alors so mabe salami to mona na point chaud mususu tango mususu ba policier misato. OK. Tango action mabe salama to décrier insécurité ezali place wana. Mais quand il y a insécurité to ko voilà pour le moment ezali insécurité nini auto constaté. Pour le moment l'actualité insécurité to ko ezali yake
toyoki dernièrement moto ya moto babomi à bout portant na université tant tozoba koboma à bout portant ça veut dire soda asali jugement na ye kaka direct abimisi mondoki abeti moto akufi. Or policier azali moto o par définition balobi kengela bato na biloko na mais babi wana abomi mwana moto aza policier te azali nani FARDC kota bapeme. ok soki azali FARDC côté bapeme azali na kati ya armée policier pas azali na kati ya armée mais comme l'introduction na biso tobandi na policier alors to incriminer armée te po armée nde ezokeye insécurité te mais ezali pete peke police nde ezokosala insécurité tolobi bongo te tolobi insécurité ezali kowuta na nini soki mabe ekomi quelque part na quartier tozomona bapolicier bazokoka kointervenir te comme bazokoka kointervenir te mabe wana ekocontinue ekocrée eloko tobengi insécurité. Alors pour commettre fin à l'insécurité, alors il faut police à intervenir. Si la police a intervenir, mabe ekokomate. Ko intervenir pe avant pour la mabe ekomate. Alors pour la voyer na cas ya mutolobi ya moto, balobi soda o ya FARDC ne abomi. Biso to ba kaka ke soda abomi. Mabe na ibandi ndenge nini. Mais mabe ezali moto ya moto azotambusa na nzela na malamu. Bango pe bakonzi bazolanda na pesi yebi mboka na biso ndenge bakonzi batambolaka bango ifo bazala kaka liboso lokola bango balingaki baleka moto ya moto pe lokola alingaka kota nde bango bakiti babike moto ya moto azotia embouteillage yango abeti masasi akufi. Bon kolobake oyo alingaki koleka liboso oyo atikeli nzela te abeti masasi directement akufi photo e banane na code de la route. Est-ce que moto ya moto azaki na bande na ye to pe azali na bande na ye te soki bazali na même bande na likanisi na na koko mona ke oyo kaka otika ya continuer bango pe bakenda nzela mais bazalaki bande moko. Bon nakoloba ke so bazala bande moko ya ona insister ba image ezali bato nyonso bamonaki ezalaki nini moko ye azokanga mpo mokonzi aleka mais ye pe moto ya moto oyo yebi ndenge bato ya moto na biso baza azotia motu mpo abima liboso ya mokonzi nde epesi kanda masasi ebetami wato yebi te. mais na likanisi ya koloba kobeta masasi koboma directement moto ya moto il faut to condamner yango parce que tango bakonzi bazo koyebisa bapolicier ou bien basoldat ya armée nationale basala port d'armes ça veut dire bazala na bamandoki na maboko na bango na ndimi bazoyebisa bango ke mandoki oyo topesi bino ezali mpona kokende kobuma population ezali mpona kogarde population. Mais soki ye akomi na likanisi ya koboma directement wana abuki mibeko alors quelle que soit gravité ya problème ya moto akoki kosala ekoki kosuka te na kotire alors moto abongo l'état sengeli kotia ye maboko mpe kopesa ye etumbu ya makasi moto abomi wana bongo monganga oyo babomi. Bon mpona monganga oyo babomi na lingwala nakoki kolobaki mpona police nationale ezosenga vraiment eloko babengi na français causerie morale esalama mingi pe eloko babengi recyclage. Recyclage ça veut dire mise à niveau. Mais combien de fois balaboni bakoluka basala ba recyclage wana mikolo elekaka avant président Fatia ya pe basaki recyclage ya bango mais kino lelo ndiye bazoyeba mosala te to ndenge nini. Ok et puis il faut koyeba yango izana ba civil mingi ou ba recruter dernièrement lancement ya opération ya recrutement ya armée bandaki kosala alors namonaki na constataki ezala na côté ya ba militaire FARDC za côté ya la police recrutement bandaki kosala mais moto nini oyo FARDC ou bien la police asengeli ko recruter ezali moto oyo il faut pe azala na bagage intellectuel komikomisa soldat elakisi kaka moto oyo asimi mondoki aza mpona ko lancement ya surtout bana bakuluno bazokanga bango pe bazokoma pe basoda pe soki moto abongo azwi na butu. Alors police azali na mission oyo ntango ozwi moto il faut kotangisa moto wana andeo ya armée il faut kopesa moto wana eloko babengi instruction na kati ya instruction wana nde mateya ekolanda mpona kolakisa ke awa yo okoti na armée voilà ndenge osengeli kotambola so ozali policier rôle na ye ezali kobatela bato mpe biloko na bango
mais na yoki te ke balobi rôle ya policier ezali kobatela biloko pe koboma bato te, ezali kobatela bato na biloko na bango. Alors soki policier akomi na droit ya koboma c'est que abateli bato te, abomi kaka, donc asali contraire ya devoir oyo bapesaka bango na conseiller moral kobatela bato pe na biloko na bango. Bongo lelo phénomène ujana liboso toyebi ke ujana ezalaki esika lisanga ya ndembo oyo bana bazali kobima ya ndembo, elongo ya bana ndembo ekomi ya bana basi ya mike mike babengi ba ujana, elongo ya bana basi ya mike mike lelo ekomi unité ya la police oyo ya ujana, phénomène ujana esika ezate bazofanda na limete na échanger. Est-ce que esengi bafanda esika wana to ekomi kaka soki moto asali makambo boye même oyo euti osala malaponga bi ojana eza ya nini boye? Ok, merci beaucoup pour la question là. Na kosenga na bakonzi ya police entre autres inspecteur général ya la police na commissaire général, mais kobana na commissaire général de la police parce que yazo kamba police nyonso ya étendue ya RDC et puis inspecteur général ou azali pour la ville province ya Kinshasa. Tout d'abord kombo ya ujana ebanda boni kombo wana ekoko pesa na ba unité ya armée. Tout d'abord ezali ko fingisa na no armée premièrement. Et puis soki police bazali ko benga ujana. On va dire que au départ ya kombo ezo la saka ke ba policier ba ko se comporter. Wana baza ba kuluna te wana ba ujana. Ba se comporter mabe. Donc kombo wana ne ko pesa bana na police te. Il faut normalement inspecteur yebi la police baza na pepe. Okay. Baza soki na nini boye mais ujana babimi. OK, soki na kata ya police eza na unité ba komi ko benga ujana. C'est qui inspecteur général ya police azo ko veiller. Donc na milieu ya la police. Est-ce que yé pas yebi ujana ngo wana? Ah bon, pour l'inspecteur général ya police comme on a ujana azo ko apprendre yango na ndenge ba civil bazali ko signifier que non attention ba policier ba komi ko benga ba ujana c'est veut dire na comportement so baza unité nino ezali comportement oyo ba policier bazali komisala nde population azo constater ndazo benga ba oyo bazali ba ujana. Alors soki inspecteur général na ndenge ya kozwa ba information a constater que ba oyo ba bengami ba ujana normalement il faut a condamner pe a supprimer le quoi. Et puis tout le faut la makasi koleka na ba policier oyo nyoso bazo benga ba komo ba ujana. Soki a constater que ezali na groupe mo ba benga ba ujana soit kopanza bango soit kopesa ba suspension makasi ba évoluer sous na casquette wana. Siko lelo yo oza awe tanke congolais. Est-ce que place ba ujana wana ekoki kozala na foire internationale? Pokala toyebaki foire internationale bino bakulutu bokoli kuna boyebi ndenge ezalaki lelo esika wana ekoko koma unité to pe camp ya la police esika wana. Na kosenga pe na la police normalement na sali comparaison te mais na temps ya Mobutu ya Zaire ndenge na yebeli ezalaka soki babi ba pemba kotambola mokolo yango tozali ko constater tozomona pena ba gendarme à l'époque nde bazo kopakata mbango kolongola teni mpona nini ba remarquer pepe police de police ou bien police militaire azo sa musala na ngo na nzela azali koluka ba policier nyonso oyo bazali na mission de service te. Alors soki to bi poser question to miyeba est-ce que ba ujana bazaka mission de service ou bien ezali service moko parallèle nde yango nde ezotungisa mingi population. Alors dans ce cas na inspecteur général la police acha mingi ba pepe na nzela mpona kocontrôler ba policier mpona phénomène wana ese répété te ezalaka mpenza te na mais ya nanga nde opesi te. Est-ce que foire internationale unité wana ujana ya la police wana bakoki kosala kan kuna? Nayebi te soki oyebi ke bapolisier basali kana bango na kati ya foire internationale. Ok, yango na insisté na EVN na lobi ke non normalement inspecteur général à la police soki ba pepe bazali kotambola mingi nde bako découvrir biloko wana mpona kosupprimer yango. Soki bazali naza informé mais il faut ne basi seloko wana bakoko exister te quand ezalaka ka lufungula bakan oyo eza approprié mpona bapolisier. Bandeko balandi bozomona ndenge tozokende na émission na biso Congo Dieto Congo na biso na kati ya site na biso oyo tomisana kolanda mingi Les Amis TV. Papa na biso toza lelo ba motard baboyi kotambola balobi fo basala marche
pendant 2 jours ndenge bakomi koboma boma bango na likanisi na bango yo moni ndenge nini? Ok, nakoko répondre na question tout tuninga à deux volets. Bamota bakoko za pe na raison pour na signifier na inspecteur général ya police que il faut veiller dans la ville bato bino bopesi confiance ya koporter arme kobattre la population na biloko na bango bakomi ko utiliser mandoki yana pona koboma population. Alors il faut avisa bazo ko attirer attention na ye pour relaxer que en tout cas yondo zoko conduire la police veille que biloko bon et se répéter. Mais na ko zonga pe pona ba motard pe basengi ko yeba ke baza pe na désordre makasi na etamboli na bango na nzela. Toza ka likolo moko côté ya ba policier te. Est-ce que bango pende bazotambola na nzela? Bazotambola normal. Na pese exemple. Ces derniers temps ba motard mingi bazobima en sens unique. Nzela oyo esengeli mituka ke na gauche. Kaka na gauche et puis na droite te. Au moins na ye motard obima na ye na droite. Si motard ezobima na droite et que kuna droite eza interdit et que ba tuti yo kufi. Ou bien compréhension salami. Et il faut se pour marcher parce que mon moto a koufi. Mon moto peut respecter code de la route et pas à la paix identifier surtout. Ils ont pour les chauffeurs mais bango peut désordre déjà non makasi. Ce qui peut tout ça pour na ba désordre ces derniers temps pesali ba comité tellement peut épeler désordre peut côté na nzela makasi. Alors biloko bon temps nous avons intervenir tous zo baté to condamner nani to bana na policier ou bien to bana na motard mais c'est que bon ça de part et d'autre. Merci vraiment ndeko na biso Albert ndenge na lobaki mikolo nyonso tokozala na posa na yo tokobanda kozwa mpona kopesa information malamu na baopinion nyonso balandaka biso na kati ya site na biso les amis TV ya Bosse Papi Mokoto. Mpona bokabwani ya lelo nayebi te maloba na yo na émission ya lelo ya suka ezali comme ça émission ya suka te émission tokoko sala pe na mikolo ezali koya bona pona kobeta c'était comme si j'ai biso ezali pona insécurité kosenga na inspecteur général ya police ministre intérieur ministre ya défense bango nde bazali na compétence ya koapporter contre insécurité ezali sécurité. Donc bango il faut ba veiller makasi pe ba équiper la police nationale surtout recyclage na kati ya la police pour recruter bateau ba sengeli pour respecter mode d'ordre ya police ko batela bateau pe na biloko na bango. Merci na bandeko nyonso tokomi na biso na suka ya émission na biso ya Congo dietu c'est-à-dire Congo na biso ndenge tolobaki tokobanda kokundola kaka malembe na oyo sali te makambo mboka na biso po tozwaka ba information na biso malamu botika malamu tokomonana na mbala ya nsima ekoya soki ba remarque na bino ezali bobenga na numéro oyo eza na se wana. Merci na bino nyonso bofandaki na nsima etando ike mpona kotala biso. Merci na moto asimbaki caméra héritier tika nzambe ya lola apambola yo. Bye.